parce que pour toi ça réaliste place où va consommer autre ne place où faut ba production ça belé donc ça la pas sindé na belelo na BBC album mo boye ba congolais ba streamer nga muke mais ba chinois ba streamer nga belé ba to ba yebilinga la te maintenant qui est pas bête pe na Chine ngote donc il y a un trafic d'influence dans les réseaux sociaux to bête ta musique en réalité musique yo musicien mo te na Congo lelo on dit masali nzemo na ye ba yo ka ngo na njilité ba obi ka ngata na msaka album na ngali boso ba te belé ba no loba na ba fanatique ba tumususu na ba tumususu musique na bata na njili musique ne beta na selema o ne beta na matete beta na lelo ba na posa na ngwa tout monde qui a frère na biso Inos Beat ouais tanga misaki yo pe ba pesa o mboka ni akete ndenge to na ba challenge na ngwele kana ba vidéo to lo mona pas au voyage to kepe ba mboka ngo ba Guinée ba wapi donc mona ka musique elongwe na réseaux sociaux et yeti na vie normale en tout cas biso pe ba musicien to tika ko kosa public na biso to tika ko kosa bato to ça la musique na raison ala kisaka bato aza marié mais en réalité aza célibataire na raison ala kisaka bato aza patron mais en réalité aza débrouillard na raison ala kisaka bato ke aza na esengo mais en réalité azonyo kwa maye réseaux sociaux influencé na réseaux sociaux bakomi ko bomba via réalité na réseaux sociaux za métisme soki omoni na miso ndeko nanga okoyokama basere na banoko na bagarçon tosepela na oto wana yango wana nde biso omoni nga vi nanga oyo omonaka na internet yango wana vi nanga epuis bato bamonaka na internet so akutani nanga okomprendre ke vi yango mina yango kimobali pasi na botama nazalaki mwana na ndako ya baboti bangai baleisaki babokolaki batangisaki nga lokola mwana lelo nga mpe nakomi kobota mokumba ezongeli ngai naleisa natangisa nabokola kimobali pasi ye nga mpenza soki motu mo boye aza convaincu te ya olinganga na forcé te alinganga te bayokaka banzembo nanga nayebi ke na bato mosusu badetestanga te bayokaka na bango banzembo nanga bamisusu babonelaka mpe basi na bango na banzembo nanga misusu babonela mibali na bango na banzembo nanga mponga banzembo nanga yalaka efortifia bato meya mpe na mwa jeton bamisusu babwakela mpe bo banzembo lokola mbanda nanga asimbitushe tozande awa Viron Nzambi Nkumu Africa TV monde entier bolanda ezaka moko Nkumu Africa TV bo s'abonner belé. Sur ces plateaux, mesdames et messieurs, nous recevrons pour vous Bunafile, le grand maître Azanabiso Awa Lelo, après sa tournée du côté de l'Europe. Azongelibiso Awa Tobetanae Masolo Moussalani Akende Kosala de ces côtés-là. Bonjour et bon dimanche Bunafile. Ouais, bonjour, il y a Isaac Maï et puis bonjour na batuna subata la biso na bandi pe na ba félicitations na sœur na biso tozala wa Anita Moarabu. Félicitations pour na boulot na mona boulot bene okende bien en tout cas. Et voilà. En tout cas, Bunafile a salaki déplacement moko déjà annoncé au départ, c'était pour la réalisation ou Silisa Moussala au Bandaki déjà il y a album et combien de niveau nini? En tout cas na minute on a tiré album na niveau il y a mixage na mastering ouais ils en Europe pas PDG Lenny Bidens normalement fagina zonga la semaine passée mais on a sapé dans studio on a cité on a 3 chansons on a joué manière facilité donc si tout va bien à la fin du mois on aurait gagné sur Europe. Pour na kende siko na sili sapena maramunioso et puis na sala quelques clips parce que album na biso na Cantos Musique maison na maison ya distribution na ila maison ya ba français on a auto signé to décider na bango album bima pour na le 30 avril voilà donc on a zone sur Europe parce que jusqu'à là on a contrat na biso signature ya manager na faut na zone apé sous pour ngapé na bakisa signature na et puis to décoller. Cantos Musique, déjà ça l'expérience ou première une expérience de mango na filé na peut-être sur yoka qui déjà. Cantos Musique moi si univers musique.
moi si na ye OK. nde bakabwana tout ça yena mobali ezaki univers Ok. ezaki ya bango moi ça la cantos musique ba Ok. artiste lokola koko na biso Ranson azalaka mpe kuna et puis frère nanga Robino Mundibu ba congolais oyo na kutse kuna Robino Mundibu mpe azalaka kuna donc voilà eza ba français oyo ba s'intéressaka na musique ya ba congolais donc cette fois-ci ba contactaki manager nanga pour que bazwa pe album na ngai et puis na pesi merci na vie na biso Cornélie Malongi yazaki manager ya Papa Wemba et grâce na ye pe nde asalaki ke makambo ekende susu rapide vie Cornélie Malongi merci pour na ba encouragement zaki na moi et puis amonisaki biso bato wana vite fait voilà. OK. L'OBP Cornélie, bon c'est vrai que atikala na vive à vie ne bango balobara l'OBP akoko tapé côté management c'est bon hein? Non, mais ceux qui n'habitent sur l'artiste, on a 3 managers, malheureusement, auto 4. Ah oui. J'ai un manager, Papa Prince Matundu, mais manager Nangai, ça peut être trop proche, vient à Bisso, Cornélie Malongi. Donc, sur la entre Bango, Bango n'a pas manager, n'a pas que Baïdanaka, ça n'a pas boule, tout ça. Sauf qu'il y a un temps où Bisso, il y a Cantos Musique, contacter Bisso. Manager nanga le roi ebi vie Cornélie ndake ndeko tuna ya bino baba toi bien OK et puis alors on a s'appelé na frère nanga Robinho parce que na contrat na biso yebi ka biso moi qui congolais trop tant ba bi faut bazwa ba page nanga Facebook nanga YouTube nanga Instagram nanga mambu tout faux ba on doit comment gérer même photo nanga vana poster faut bango yebi ka biso trop qui congolais na moninga au poème nino ndeni bato faut bazwa ba nanga na tout bengi Robinho avant hier on essayé atala na contrat o eza boye apsinga mais oui donc bangonde ba sa image artiste abi normalement faut bangonde maramonioso faut bango moni lelo moi makambo ebele pe moi évolution zoya mambo be do faut lingo za gérer plus que na mindele na bato libanda pour na évolution ya makambo mususu bayibi ba plateforme ni ba rocha yo place ba go booster yo place ba go tindikela yo oui babilo to mano sana Arnaud Wambi na tongo wana na ba pale ba ba chombo wana bilo atete mat wana tetera matetenga ba yolo ese sulimete babilo Arnaud beta ya chombo wa tetema yes babilo ba masina tout ça ba matete banjili ba kisenso oya psko maramusu pe na nzamba sali grâce to poussani au moins na lobaki na album na na pesa kombo détermination en tout cas na déterminé et puis nzambe ya monique na déterminé afungoli pe ba piste mususu donc bato ba mona na affiche album nanga et ça la té Ephraim musique présente binafilé et là maintenant Cantos musique présente binafilé donc on est à gérer la plateforme et tout donc tar mundele donc au moins on a bon lelo na teki boye na okoti si moi $5 donc mundela ozwa ya yenga ozwa ya ye et puis nzamba sali grâce tant on a avant voyage on a mususu na langi na Paris l'année passée na kendaki ko s'affiler na SACEM pour na ba droit d'auteur nanga donc ndenge na ozonga boye na zo mema pe ba kombo ya artiste nanga nyonso oyo ba participer na album nanga oyo fona kende bazala déjà affilié na SACEM parce que kuna zalaka ceux qui muto kufi après 50 ans, il faut pas jouer à mon. Bien sûr, rémunération. Donc voilà, donc bande on a ngande to sana bango orchestre moko boyelelo. Mala droit d'interprétation na bango za ba droit voisin. Voilà, donc faut coach ça va comme on a bango po et bimara. Mais est-ce que ko bimango pe ba misu bagana contre chombo. Pozo senga ba compte ba compte sim. Ogo nini o cash. Tangina ba komona nini o sim. Nini o sim. Donc faut pas ça tout MV kumu place hotel ngai kumu Shisha Mbonda Finlandien solo charisme Biki Rouge Ben Afimiko nde botalanga ba banka twamba animateur du moment nde botalanga bu fongo ça déjà ba compte na mno po ba rémunération na mno fo yaka na ba compte na bino le lota na ngai tata na kufi mais ba artiste na nga ba jouer quand même ba droit d'auteur mais oui ba zo longa pamba non ngai no kasa na bato balongo papa on dirait bazolongwa te tikolo baboye ngana yebi ko na petit bina filé mo obi ketango tangia otangi petit bina filé so mutu mo alongo ezateke pamba komi bena ke 3 4 ke tout ça yenda longwa do ya longwa na ye moko voilà
bonne chance place à Ali. On y a pas pamba tiens. Et pas ma fait ça venir. Mais c'est le Jérémy mo balongwa bani mais pas besoin qu'il indépendant. Je balongwa te, je wa kenda. Ah kenda. Je mon tête to zakanaï. Ayaka ba rep na nga ba rep na ye. Dernièrement notre jouer pe quoi mon aller na Mikili, ba tout le monde va bien pour ça showcase mo boy na kin. Na kosi ba on na attente. Mais si ba on na mwana na ngape 0. Ah ça peut me savoir ba to yebi pe. Ba jouer ba numéro ba tindele pe là na. Ah ça la mamna ngape na zaki na répétition na donc ya longwa te ya kenda. Akenda au salara honneur na biso. Ceux qui en attend azongaka. Ceux qui ngape na attend na betele tour. Donc voilà. Philippe a dit ça dit bana. Danger. Kalamingi de bakoko bakobé. En fait, un moment na zaka fier na pourquoi ya Isaac. Moni lelo ngape nza masala nga grâce. Sauf à l'orchestre n'a bien. La plupart des bateaux bêta dans l'orchestre n'a pas bateau bêta. Si on a un bateau bêta n'a pas été. Et ça la rame sous mois 2 mois 3. Na wolo ba quoi merveille li compa boyer. Na wolo ba bene. Oui. Aux hommes. Mais la plupart des bandeko basa en orchestre n'a ba bandeko ba ou taper des par-ci par-là ba bêta en orchestre n'a. Ouais, j'étais. Parce que bien na ya rani. Tant ba longwa na ba orchestre na ba longwa ba ko côté pa na nga. Mboka ya na ngo kimia. Mais tant ba longwa pa na nga. Mboka santa benage mission outil et pas bien filé à longwe ba zo petan yo lobele. Na vite surtout comprendre. Mon net sur cet exemple il y a jeune frère nanga Miché. Na pese mbote tout ça. Avant ya pa nanga azara pe na orchestre. OK. Asala ku batem belé collègue pa nanga. Zomona autaka pa nanga te. Tala azara na to zara na light music. OK. Voilà, mais ba tu ba été. Azaki pa Robino Mundibu. Asala taba 5 ans kuna si je me trompe pas. A voyager à Yemba pe tout ça. Mais tant na pas nanga asali ka so 3 ans. Mais ko longwa na pas nanga quand même et ça la guerre. Na ba place ba okende, na place ba okende ba pese respect, ba pese valeur. Na fier nanga parce que na bige mutu so longwe chenga. Place ba okende. Ata chenga ndoli ya boule mo fufu place ba okende faut ba tchela ge 3. Po ya kwa bona problème. Ya kwa bo ya mi mwana mukonzi. Vous avez dit que Congo na minute to ya mi Macron. Donc to linga ko to problème était. Donc faut aller bien là bien pour ce qui problème et ça quoi to problème dans France. Incident diplomatique. Donc voilà gars musicien ba longa pas na za fier na bango et puis na honneur bisika ba kenda ba to ba valoriser ba bango. Vous avez les gens na moni qui Orline danseuse nanga a commis cheftain non qu'est-ce que mususu mais akuta ki pe batu kuna. Mais le comme chef ten. Oh, comme chef ten. Voilà. Donc, en fait, c'est ça. Donc, on est en mode d'ordre na pesi. Donc, pour respecter mon nom soit outa chenga, pour pèser respect, pour pèser rabon banzembo. créer parce qu'on a mambri. En mode d'ordre. Ba outi non ça pas pas matin. Jusqu'au comme c'est en mode d'ordre pour ba pèser bango avayo bango ba pèser bango déjà. C'est automatique. Exactement. Et alors on a na kalata on a dit Michel soit longwe quartier latin que maison mère. Toi Michel longwe maison mère que quartier latin. Toi longwe BCB que maison mère. Ça veut dire que faut pas passer car faut pas louer le vieux mot il y a presque 4 années. Faut pas même Mikili. Parce qu'on a na zongi chango quand même. Que musicien soit longwe pas bien affilé. Ba tu vas yebe. Et ça la fait bien. Ba leader amsubi ba zo peta otina bo yo logo longwe yo musato pe so finga bien affilé. Wow, nga po na ngaka ke bo pesa bango respect. Ata bo boaka ki bo salaire de générique, bo panza bo kota. Yo uti ba bina file boaka. Yo ata nzembo esila ki panza kuna. Cha, yo uti ba bina file yemba. Bina file. Donc on a remis le logo ya musique ya jeunesse alelo. Et solo. Donc mutu so uti awa. Donc mot d'ordre na continuer sur. Elle a merveille ah ya longati. Elle a merveille so longo qu'est-ce toi okende. Bo pese maman nzembo. To betana détermination. Nzembo beaucoup misa maman. Bo sali bongote. Vous avez un problème na Congo. To le belana détermination. Na Cantos musique bo arrêter na combien à titre détermination. En tout cas détermination il y a 24 titres. Filet 24 titres. Il y en a 24 titres. Mais quand on musique, tu as misé sur Banzembo, il faut miser 12 titres. Dans volume 1, le 30 avril. Et bango ba otala, Banzembo ninyo yo bango ba sepela nango, ba minitage nango, tout ça. Bango mo bazo ye bandeni ba osala. Mais en tout cas volume 1 et bima les
30 avril. Avril, ouais. Et puis volume 2, Cantos Musique Pégam Toubaro Ah oui, voilà. alors ça, il me deux volumes, donc base est là, 2 volumes, dans le premier, et deuxième. Nabi que tu mimi merveille, aye pambate, zapo, tout frissonner, tout pesama ba mélodie, oyo bande ko bako comprendre déjà, ah hello koyo, bon ah oyo qui déjà lo quand on a minute oyo, ce que vous hésitez nini. Salika ndenge basala ba nini o ngana zana posa na kota na awa o koti peka na kati wana epi j'ai ke nango esala bien makasi tozwa eloko mo esala plaisir na Diasingimbi ya sika to ya kala na ebita yo mutozana yo ne mutozana makambo eloko mo be sika ya sika ko esala bien ah non mais déjà lobby ouais. To meka responsable. OK. Et ça plaisir na Diasingimbi Kinkela le bouclier de Moamba, le président du RJP qui nous suit à travers cette émission. L'album Détermination arrive. L'album qui va finir les débats avec le grand maître Binafilé. Ici, c'est la musique éducative. OK. Mayo, moninga, omoni. Nasa mvula, nasa moina, memi mokuma na ngai. Nazo bunda koseka ngate, ebi réalité ya vina ngate. Mobali, yeyo. Ki mobali pasi, yeyo. Nabotama nazalaki mwana na ndako ya baboti bangai. Baleisaki babokolaki, batangisaki nga lokola mwana. Lelo ngapela komi kobota mokumba ezongeli ngai naleisa natangisa na bokola ki mobali pasi ye bana na ngai soki basengi bazelaka kaka papa pesa soki nazangi bakondima nga te papa nyokwamaki mawa ye ngai mawa ye mosala na boyaka na bolengelaki mokolo nasali yango kaka il suffit nazwa talifuta na bokolo ya ngai bana ngai kolikunzi ya fami soki nasali te nani akosala ye ngai oyo ige mawa ye elenge sepela na bolenge na yo sala nyonso elingi motema wanga kuluna wanga yankelobi yo mpe okobota bana mabe ozasala na le présent ekoki kolanda fitir na yo oyibaki bakoyiba yo oye osalaki mobulu bakosala yo mobulu mawa maître kasi papa Frank Bamunda ozala na mbongo pasi yo mokili mawa ye ozanga be mbongo pasi ndukonyokwami bafami baninga be bandeko na yo ekoya butu moi bakota lelo soki bazangi bakondima yo te koyebana ezali nde ngambo baninga basangisi lokumu nanga na mbongo dokotole embile nalingaka masangi ebebisinga sante sigarete ndenge moko nalingaka sigarete epesinga malade natikala nga moko na mokili lokola mo ebotama na ndeko te maladi ye yokotungisa ngai bakokundanga na yo libulu moko maladi ye yokani yokolongai tokokende nga na yo sanduku moko maladi nayaka na poto na kotinda mbongo na Kinshasa bakolia bakomela bayebi pasi na ngai te nakolala pongi molai te tongo etana nga nakende koluka ngai koyetike ya pamba naluka mbongo na nga na pasi lelo ebotela nga binemi nakosala nini ye jalousie soki pe ozwi mbongo ozala mayele bendaka baami na binemi mbongo eloko nini ye baleki bakomi bayaya bakomi baleki mpona kozanga mbongo ya Izaki naluka mbongo na nga na pasi lelo ebotiela nga binemi nakosala nini ye jalousie Pablo Kini na Luanda salisaka bato me bakondima yete. Voilà. Merci beaucoup, c'était la titre nango nini? Responsable. Responsable. Vous en avez album. Un album. On va prendre tout loba. Aloba bena na botama na zalaki mwana na ndako ya baboti bangai
baleisaki batangisaki babokolaki nga lokola mwana lelo nga mpe nakomi kobota mokumba ezongeli ngai nalaisa natangisa nabokola aki mobali pasi ye bana na ngai soki basengi bazelaka kaka papa pesa soki nazangi bakondimanga te papa nyokwamaki mawaye ya izaki mawaye mosala na boyaka na bolenge na kimokolo nasali yango kaka il suffit nazwa tali futa na bokolo ya ngai bana ngai ko likunzi ya fami soki nazwi te nani akosala ye ngai oyo ige mawaye elenge sepela na bolenge na yo sala nyonso elingi motema onga kuluna onga yankelobi ope okobota bana mabe ozosala na le présent ekoki kolanda fitina yo oyibaki bakoyiba yo En tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup. C'était la responsable avec Hugues Bunafilé. Le grand maître, chanteur parolier. Ça fait plaisir à maître Chris Cicéron Bakumba. Bofaya. Voilà, maître Cicéron Bakumba. Ouais. En tout cas, maître Chris, très bon dimanche à toi. Tête de Tendai, le Moinet également nous suit dans cette émission. Merci beaucoup à toi. Merci également à Yawili Moucheni Kodamboka. Lui également est branché dans cette émission. Bienvenue Faso, maître. Très bon dimanche à toi. Et puis je ne t'ai pas oublié Miracle Mukuna Ngumba Djobour qui nous suit à travers cette émission. Lekiamokondi. Très bon dimanche à toi. Bon dimanche à Gertrude de Kabanga. Joël Bilonda également, j'ai pensé à toi, les célèbres jumelles, et puis à l'honorable Hervé Loumanisha qui nous suit dans cette émission. En tout cas, honorable Hervé Loumanisha, j'ai pensé à toi, merci beaucoup. Hugues Bunafilé, une certaine opinion pense que oh oui, Bunafilé wana kiti, Bunafilé wana kiti, bazo kansondire. Tant oyo les kasiko oyo album ezate on dirait que makamboza susu pena ndenge zaki libosote. C'est un constat, c'est le même constat? Non, en tout cas ce qui doit vivre pour ne pas dire ya batu na vie c'est que to vivre sauter donc batu en tout cas on va stade to na ngolelo na ba place to na ngolelo batu faut bazalaka o ba boya biso omoni ata tant on a zaki na débit nanga pas même personne na ba boya déjà tant on peut na comme na 4 sa carrière ba boya kaka na place na lelo ba boya kaka en tout cas na za na pona ba to bongo to moni net ba nzembo boy mutu asili boye bi ata na ba nzembo na et bo mona ninga okomela ba nzembo eko bima be batu ba comprendre te oh nzembo mutu na makolo za mais mutu aza boye tête d'esprit za boye na si aucun nzembo na utu ma responsable en tout cas na za na pona ko servir peuple na bateau kaka ba content na musique nanga donc mutu aza content na musique nanga te na za na temps omoni lelo kaka habite lelo kaka na che post moko na Instagram nanga ndena ya boy na moni mutu moko melinga Ig Bunafilé. Je suis pas très fan de la musique mais j'écoute ta chanson, j'ai écouté ta chanson Motonio sur Azana problème ya love. Franchement, c'est l'une des chansons qui resterait comme une référence de génération en génération. Bref, je suis un témoin sur cette dernière. J'ai connu la force de cette chanson. Okay. En tout cas, va de l'avant, félicitations. Donc, moi, déjà, il y a problème. Et puis, à ça, il y a Cameroun. Donc, voilà. Donc, ça veut dire que les répercussions, il y a des sentiments qui étaient macambou. Non, il y a l'album n'a marché depuis l'année bandi. Mais on a des œuvres, on a des problèmes, on a des morgue, on a des grâce. Aujourd'hui, on a des concerts, la solution, on a des solutions, il y a ben, tout ça. Voilà. Donc, tu as la là. Ce qui album est bimi. Après, bah, juger aussi par rapport à Yango Siko. Voilà. Peut-être qu'on peut confondre. Mais ce qui. Pas confondre. Pas confondre. Il a compris, est-ce que va confondre?
Siko se na comprendre ngabe na comment ba confondre nini? Ba confondre Gaëti. Nani? Ba confondre. Aïe. Tu vas confondre. Oyebi que ceux qui ont sali album et que Matisi level nango likolo, les gens attendent toujours l'après album wana. Oyo wana ebetaki en fait okaki banzembo ba morgue zalaki banini zaki batu ba comment zelewa siko turo yo ako proposer biso nini est-ce que ako sala koleka oyo ezaki liboso c'est un défi hein, à relever hein. Nana nze maman mama lelo nakangi anga bisaka nayebi ke yo kolela kasi kolela ne bima te yebani nana nze molwa réseaux sociaux ne bima te yebani na raison alakisaka bato aza marié mais en réalité aza célibataire na raison alakisaka bato aza patron mais en réalité aza débrouillard na raison alakisaka bato ke aza na esengo mais en réalité azoniokwama ye réseaux sociaux influence ye na réseaux sociaux bakomi kobomba via réalité na réseaux sociaux aza métis mais soki omoni na miso ndeko nanga okoyokama na réseaux sociaux la plus belle soki omoni na miso ndeko nanga okoyokama makedika na monaka ye na mosika ntango apusani pembeni apesanga mposa kosala lisumu makedika memanga na nzela lisumu nasala lisumu nzambe akondane ngai nayebisa ye ezali fote na ngai te ekelamu na yo tindaki na mokili ye moto asali ngai boye apengwisi ngai akumbikumbi ngai nzambe yo moko zwa ide eza lokola mama na biso Sandra Sandra Nzembele est grave moni mungo monaka ye ça non les sous ma prochaine pardon parce que dans les réseaux sociaux na ba momi mususu to ba job mususu na réseaux sociaux mututu alinga apparaître danger na réseaux sociaux mututu ala exception image mususu filtre belé abimineti mundele bokutani bo nzoka nde yete quoi comment on appelle mutazo sala to sala surtout biso ba jeune le loga mutazo sala ba vidéo do payer ba cash on payer la même olandela boka ndeko mona famille mususu na kasho ndeko mo kuna bo galère o ka mususu 3 mois payé aux hommes mais na réseaux sociaux mutalingi na ye batu ba monnaie kazo vivre mais en soi na kati mutaolela biso ce que toza bato yo lelo musique ipe ya réseaux sociaux ekomi mutu so comme album ebimi na réseaux sociaux ezui disque d'or na réseaux sociaux ezui ba trophée ba frima ba app award wana tout quand na kata réseaux sociaux et beti stade na réseaux sociaux mais obima na nzela boye yati bato ba yebi yango te ozomona pena ke musique ekomi na réseaux sociaux album mo ebimi ya mwana njili to ya mwana matete côté ba yebi na lingala bien mais au mona bata matete na bato njili ba streamer album wana te mais oka ba cap verdien ne ba streamer ngoko leka bato ba yebi lingala te et tam ça à côté ngo à côté ngo album ngo ti abimate si là mutu ngo ake obeta pe na cap verte parce que pour toi ba réaliste place ba consommer autre ne place au faut ba production za ebele on a en général pour la biso ba musicien ça wanga le biso na musicien album nanga ndena bisaka album nanga positionnement autolique na beti na Uganda na beti na Afrique du Sud na beti na Angola na keti na ba province na ba Angola na beti na Kenya Paris en fait eza place communauté congolaise za ebele bato bazo comprendre banzemo na oye mama na ça pe memelinga ba production na beti na ba Lubumbashi na beti na Likasi donc ezala pas sinde na bolelo na bimisi album moboye ba congolais ba streamer nga muke mais ba chinois ba streamer nga ebele bato ba yebi lingala te mais na okie po beta pe na Chine ngote pour le long même ba producteur ba comme avant ba beti sa musicien ba mo ko tina ba plateforme oui donc vraiment ba otala vraiment ceux qui album ne ça succès ou alors ceux ça succès na Chine na ba pays oyo biso to mona raté wana oh ba prêtre ba musicien ba prêtre ba mona ceux ça succès kuna normalement ba producteur baza ko ba homme d'affaires ba ferry ba mona ki na minute oyo to mona ki wa frère na biso Inos Beat ouais tanga misaki yo pe ba pesa o
mboka ni akete ndenge tonomona ba challenge nango eleka na ba video tozomona pas zo voyager zo kepe ba mboka ngo ba Guinée ba wapi tomona ka musique elongwe na réseaux sociaux eyeti na vie normale en tout cas biso pe ba musicien totika ko kosa public na biso totika ko kosa bato to ça la musique donc il y a un trafic d'influence dans les réseaux sociaux to bête la musique en réalité musique yo musicien mo te na Congo lelo on dit masali nzemo na ye ba yo ka ngo na njilité ba obi ka ngata na msaka album na ngali boso ba te belé bando loba na ba fanatique ba to msusu na ba to msusu musique na beta na njili musique na beta na selemau na beta na matete beta na lelo ba na posa na ngwa lelo da bagumul ka babeta bango atana kimbuta ngo ba me babeta bango te ata la toilette c'est pas bon. Bien affilé. En tout cas, nous allons rentrer du côté de la régie, mesdames et messieurs. Nous allons prendre un élément. Isaac, pardon, on continue mon mouké. Mon réseaux sociaux, on a ba sœur, na ba noko, na ba garçon. Tout ces plans na auto anango, yango ana ndebiso. O moni nga vinanga. Oh mon na internet. Yango ana vinanga. Et puis ba to ba mona na internet soit kutani nanga, comprendre que viango na yango. Le jour na internet tout le monde a azana moi un franc. Donc on a 5 centimes au piangango. Doto ba fille ebele lelo o mon appelle que mibali msuba ko approcher ba fille musute par rapport à influence sur ba pesa na réseaux sociaux ba garçon ebele pe ba chômeur mais ba msuba ko yela bangata kopa musalate par rapport à influence sur ba na réseaux sociaux au lieu d'aba mona ko ozara déjà danger la okangaka ba photo na ba karabatu le mutu msuba ko zapena kopa bulo mato banga par exemple yo pesa ka mona ko jo amona ministre est-ce que bulo est-ce que olinga est-ce que olinga nzoko zo luka pe bulo vraiment. Dans les réseaux sociaux, tout ça, les langues, en tout cas, parce que moi, et ça a succès. Donc, attends, il m'a bon place à Fanny. Il m'a pas se retrouver dans la carte. Après, on a pris un mort à Isaac. On a pris un batouba lingangate. On a pris un les artistes, batouba lingaba art, nangaba lingaba œuvre, nanga ona sala. Ok. Parce que mutu misu sa ko lingape nga médecine okufa to tika lokuta na raté. Mais soit ils ont consommé dans une place à ça. Ils ont bâti un pourcentage de la vie artistique. Donc, nous avons artiste qui ont détesté, mais nous avons détesté le comportement. Nous avons un comportement qui affiche et dérange un peu tant que c'est humain. Peut-être qu'il y a une réponse, il y a une attaque, mais il y a une réponse dans les gâtements. Nous avons détesté pour comportement non na joie ba message wana mais me soma le bébé nage j'aime ta musique mais j'aime pas ton comportement oh oui comment ni parce que obi ko zolingo changer pe yango te exemple nayebi je peux pas être aimé na mbatu nyonso c'est impossible mutu mususu approcher ngate atalinga ka une interview akuti am sur interview na ngana nazaki na émotion. Il y a les camomos, il y a la tension, il y a le samagi, mais il y a des départés. Il y a mon ingara kuna maman, maman partout check. Batu mususu kutu batala même pas émission, batala titre. Babibi na fila c'est les fort. Kotala afingi. Il y a pas maman. Habité on otala te. Asuke le pega maman. Comment donc ngai biso to alwa basali nzambe. Basali nzambe pe ba batu ba peshaka. Mais yo yokaka liloba na yo ote ya yo non on nzamba pesa pananga grâce au nzamba salanga eza ya okoma banzembo bien ya ozongisa batu na nzela ya ote ya batu na nzela donc nanga ça n'a rien à voir na makamsu to kutana na mokili donc ndena za bwana frère nanga merveille akobeta ngai mbata nga peta ke mutu na ozongisa mbata mais cela ne veut pas dire que ndena zongisa le mbata elongoli don nanga ona nango to grâce au nzamba pesa nga biso to ya mission na mokili ya ote ya batu na banzemo après côté ya batu na banzemo ya musala o photo sala mais tout ça batu to quoi ça m'a rappelé le roi batu nyos donc voilà nga penza ce qui mutu mo voyé asa convaincité ya olinganga non forcé té alinganga té mayo kaka banzemo nanga na yebi kana batu musu ba détester na batu musu ba linganga té ba yo kana mo banzemo nanga musu ba bondela pe basi na bango na banzemo nanga musu ba bondela mibali na bango banzemo nanga ponga banzemo nanga ala et fortifier batu mais ape na moi jeton. Okay. Basu ba ke la pe bo banze mo ko mbanda nanga simbi touche ouais et moi j'ai tout si et après nazomeka ko boya yo me ba souvenir ezo benanga kaka bolamu elekaki ebele ezalo linganga te ona mutu no mo ba salo bolamu o raisonner na nzembo ezalo linganga te on a droit ça la choix hein
mama lelo nga nasali shwa na ngai botika nga aza baguna ngai nayebi bozotuna nazolandele nini bozolo atolinga nga te mais ona mutu no mo bolingaka obando rappeler na nzembo so pe bato bali batelemela bolingo na bino bando tiela bango parti vraiment obaka bina fila obaki mutu twana do sa shwa na atolinga nga te ozana mo ex no mo wando kanisa ekosala nga pasi bebe na ngai nanga okoma na ngambo ngai pe na ngambo ça n'a rien à voir na ngai atolinga nga te oyebi ka bolingo ya compliqué bolingo ya compliqué bolingo ya compliqué si olongola ngo ndeni vraiment en tout cas merci beaucoup atolinga nga te Isaac oyebi ke faut préparer à venir na yo po lobi owoda yo otika bana ozomona biso toyemba siko banzembo babungu mokola liwana nga bajalu bakoya batangisi miso na mitema feti mokola liwana nga libotala nga ekolela atolinga nga te oyebike okanisisi su serio na igibi na fila koti na kati ya serikei atolinga nga te obonela kaka moto olingaka so alinga boya yo oyebise kosomba nanu serikei te peut-être bolingo yango ekolamuka kotyango nanu na libulu te bolingo esengira ya animation pardon koyebisa bajalu te oboyinga bakoya nde kosepela baganye ige mpo bazelaki bolingo yango bolingo ekoti mori atolinga nga te ozala na mposa mwana no atanga te asisa ntiki atanga bien sikonga na yemba nzembo mwa babongo yango wana litayo nakopesa yo ndeko soki bapara baza na makoki oprofite otanga ebele to ya moke yo nozwa mayele mpona avenir na yo basekaka mwana mobali te soki nanu akufi te kasi bakoki mpe koseka yo soki omemi vi na buzoba atolinga nga te moteke na contribue na mwa éducation pe ya mwana na yo na mwa kibomoto sensibilisation wana conscientisation voilà wana na posa bato balinga nga te balinga nde misalo nzambe atinanga na sala na moki vraiment lokwa déjà femme nanga bana nanga libota nanga na ba oyo to se comprenaka balinga nga merci gloire à Dieu ba misu pe ba otala nga pe balinga nga même si toujours pour occasion ya ko mona na te moi ba manifester amour bazana ngo envers nga ya te mais muto alinga nga te yenda osala musala makasi ya olaksanga ya linga nga te parce que ba balinga nga baleke belé mais misu moi ba laksanga ngo ya te ba changa kana ba prière en tout cas voilà ba yoka douleur balela merci beaucoup merci beaucoup. Dadi Boulamani nous suit depuis les États-Unis d'Amérique, à Portland. Dadi Boulamani depuis Texas. Je te souhaite un très bon dimanche. Bon dimanche à Eric Ekbenye, Mobali, l'homme. Merci beaucoup d'être ensemble avec nous. Merci également à Pati Yeye, l'international, qui nous suit depuis Israël. Très bon dimanche également à Dioboula, Lokumuyabana Mombele. Dioboula, merci à toi. Et puis à mon vieux François Foutila, Mokondia Bambeko qui nous suit dans cette émission. Fils Tcheko également nous suit dans cette émission. En tout cas, merci beaucoup à toi, Fils Tcheko. J'allais dire tout à l'heure que Cindy Lecoeur a un concert pour le 8 mars prochain. En tout cas, Robert Tabon, on a terrain municipal. Mais il y a de cela quelques jours, à Zalaki Bongo, on a concert dans les millionnaires. Et si on a invité qui, Ndekonae, artistes et musiciens. Tout le monde a présence, il y a Bene, à Fimiko, à Zalakiwana, en tout cas, à Mataïna Podium, Ayimba, Pepe Mbeni, il y a chanteuse Cindy et le chœur. En tout cas, je vais quand même vous laisser suivre en quelques minutes ce qu'a été cet événement concert. Et puis, on va rentrer avec Bunafile pour commenter l'actualité musicale. Et puis, tout chuter par rapport à l'émission. On suit pour votre plaisir. On se retrouve tout juste après. Voilà, elle vient sur scène avec moi, elle a dit qu'elle veut faire quelque chose avec moi. Voilà. Ben, tu peux monter, s'il vous plaît, applaudissez-vous pour elle. Alors, ça va? Elle veut faire quelque chose, elle a dit qu'elle veut faire quoi? Bonsoir tout le monde. Avant de commencer, je tiens d'abord à remercier mon papa Yves Binafile parce que
Si aujourd'hui je suis devant vous, c'est grâce à lui. Merci, c'est grâce à lui et merci aussi à mon papa Kofi Olomide et mon idole, honorable Cindy Lekia. Je t'aime beaucoup. Ikia. Ah bien, on s'en a Ikia. Et début, il y a Cindy Lekia. Voilà. Merci. Merci beaucoup. C'était là le concert au Millionnaire Club avec Ben et Afimiko qui faisait en tout cas sa montée sur les podiums avec Cindy Lecoeur lors de ces concerts. Et je vous rappelle une fois de plus, vous tous qui aimez l'artiste et qui voulez encore découvrir cette belle voix de Cindy Lecoeur, en tout cas retrouvez-les le 8 mars au terrain municipal de Massina. Elle sera là pour vous donner en tout cas les meilleurs à travers toutes ces belles chansons interprétées, chantées par Cindy Lecoeur. Donc à Massina le 8 mars à Ozawana pour Kokabongo, Kosepelisa, Bandeko, Oyonosolabiso. Bien affilé un commentaire à chaud par rapport à prestation et ben un concert à Cindy. Avant na bande avec tout le respect, na pesa ba bonne dimanche na Rodrigue Kadima, il par exemple moi il y a la belle nangai Ephraim musique Rodrigue Otalanga na Angola na moni malamoko na Patrick Manyanga bazanaye en tout cas bazanaye Patrick Manyanga ya Angola ba bon dimanche na bino et puis na moni Rwandaka il passe à la belle nangai Amela Grenade na pesi bambote na pesi mbote na Christopak corps présidentiel grand frère nangai Junior Kilabax na profité Kilabax Junior et puis na pesi mbote na Lolo Kimbinga les contrôles Vicky Zibondo encore joyeux anniversaire à toi et puis mon frère Gilles Malanda. Voilà, en tout cas ça c'est comme on a grand mopao à valoriser moi na oyo a outie pa ina ngai moi na oyo ko outie pa na azai pa nanga mais abimi na bimi si nze monaye la carte orchestre na ngai en fait. En tout cas ça a bien, merci na grand mopao na yebike et loko a salé participer un plus na carrière ya Ben. Merci pe na sœur na biso Cindy nenga valoriser Ben. Moni lelo carrière est moins compliqué. Carrière penza est comme moins compliqué pour bailler ba mutu ata na kombo. Surtout na ba génération na biso boy. Mais Ben nzamba va saler grâce à travers moi
aokende malembe en tout cas sur le lobby kebena yebani to na succès on a kosi bato mais aokende aotambola bien azotia déjà papa na ye donc bato bayebi ke bene mo boye existaka ayemba peme na bina filé on tout ça on a tout travaillé sérieux. Merci na batunya so ba tche coup de pouce, merci na batunya so bazo ka banze monaye en tout cas et ça la honneur nanga lelo na fier nanga comment na kenga pe na boti na musique ya Congo voilà. Bina filé pendant que aux Ali awana na Kinshasa il y a un programme qu'on vu oyo ouais donc le 12 déjà le 12 mars awa batu baya ebele tokuta dans la salle Baoba na Kasavubu c'est l'Opori référence rond-point qui Poanza tous en concert wana les 17 et pardon les 12 à partir de 17h et puis les 16 tous ça bongo na Mbanzangungu voilà Mbanzangungu les 16 tous ça na Bakongo na Mbanzangungu pardon na rota la programme ouais bien sûr parce que j'ai ya kola mutumo magambo ebele et puis atindele ebisongo le 16 dimanche 16 concert na espace Kimia na Kwilungongo Kwilungongo na Congo central donc et puis chaque jeudi répétition 7e rue Neka ezalaka et puis la félicitations na grand frère nangai Gratien Tiakala Lelo a déjà nominé ministre comme ministre provincial de l'intérieur en tout cas. Grand frère félicitations Nzamba Saliga ndenge to kanaki na PCP Bambote na base mobimba ya Junior Kwatama Jaliseke na moni ba bangonyo so ba ya Willy to kutana biso nyonso na Kasavubu wana dimanche ba frère nanga ba Joris Konka ba to balinga ngai ba bel maata ba papas de Ferranianga donc rendez-vous ça dimanche le 12 mars na Kasavubu avenue Lopori référence ça qui Poanza na salle Baoba voilà Joël Pembele Bambote Bele artiste nanga merveille Likompa Yati Chombweni Arnaud Ambelom Selo mon cœur Arnaud toujours Pembeni Senzanza et puis tunya so batali biso et puis ainsi que ma femme Sainte Makedika la plus belle femme du monde yoka propre yoka choco yoka lèvres yoka moto yoka pio yoka santé yoka maramutu et puis na pesi mote na maman na biso Sandra Nzembele S grave motema ya Isaac Maï des fois vraiment Yewana Penako Sandra Nzembele S grave la maman de Curtis Adams merci beaucoup à toi et très bon dimanche. En tout cas, Bandegono, surtout Arnaud Wambi, toujours des cœurs, toujours ensemble. Pablo Kini, les grands dispens chantés depuis l'Angola, depuis Luanda, merci beaucoup. Pablo Kini, déclaré à Luanda, Pablo Kini. Pablo Azagna Kini, toi mon agé à Sepeli. C'est. Toi mon agé à se retrouver à Sepeli. Merci. Merci. Mais geste bien à filer Salagi, moi, ma cassie. À Sepeli, non, ma cassie. Non, ensemble, on a vieux. Il y a eu à la biso ya koleka donc et puis talaka randena bona ya Sepeli la Suisse. Talaka na zakina pas bloqué. Vraiment. Moi tu pas kenzo ba tamaki na bien bimara. Pour le même c'est 5 $, tongo za $. Ah bon? Ce dollar déjà de mon boulot. Te tchango no epema. Ah bilamba pe ya voiture eza. Le lobé to mo comprendre. Moi mutala ti bilamba voiture ana moto. Mais bilamba la ti 5 ans na voiture. Ya que non na moto. Ya que non na moto. Ah bilamba msupe 5 ans ola to na plateau. Ola to la concert. En tout cas yo bon makasi. Tozande awa. Viron Nzambi Nkumu Africa TV. Mon entier, Bolanda. Ezaka moko. Nkumu Africa TV. Bon s'abonner, bélé. Merci à la population, abonnez-vous. Dans Nkumu Africa. Télévision Kitoko. Voilà ma vérité. Nkumu Africa TV. Bon s'abonner massivement. Baïbalingara Serge. Bon s'abonner dans Nkumu Africa TV. Cabinet cosmétologique Dr Guilain le Bourgeois. Nzambe ya loposo. Okomaki na poso lokwa ya nyama, lokola ya nkewa, lokese to pengando. Dr Guilain le Bourgeois azo zongi sa poso na o neti na film. Pour être très belle et naturelle, fréquentez Guilain le Bourgeois. J'ai ma taille
et ma peau, mon secret, c'est Guilain le bourgeois. Dieu de la peau. Et Guilain le bourgeois, pouvoir à l'opposition. Pour vivre, parce que pour ils ont besoin, ils ont des places dans mon corps. Pour faire une benda beauté. Olingi benda benda beauté. On a la peau à bébé. On a vraiment la taille bien. Cabinet cosmétologique, docteur Guilain le bourgeois, une réponse potentielle à toutes les peaux malades.